Miss Makosasa, Donatella la beauté qui parle. Mon nom est Tania Smith. Je suis le propriétaire du salon Tania Smith Unisex Salon à Dagenham. Dagenham donc c'est comme ça sur la barre qui Dagenham il faut Chadwell donc surtout ya basi bani bana meke donc frère Smith Tania bon on va du tout oh na Rihanna on a télévision mikolo ya moyo ole ya mwawa ko chango pe na pembeni on va midele ya moyo mikoti boye ko na mikoti na bakwa c'est ya milai donc ça na nyonso on modèle eza na chambre mikolo oyo modèle Beyoncé azoleka nango mikolo oyo ndenge eza boye oyo tosalango na cap eza tosystème mpisi na koto tokoloba sekret te oyo eza sekret ya bulo donc soki bamidele boye foya kaka na salon Tania Smith Unisex Salon na kati ya Dagenham donc soko oye ozwa midele boye. Smith Salon. I work here. We do all types of hair, and I'm Jamaican, so you know we do really good hair. So the price is really, really cheap. You won't see this price anywhere. Come down anytime you want. You're welcome. So if I was you, I'd come down before it's too late. the best. London. So Tania Salon de Yangwana au moins sur la stade sur les carrières avec ma mère Tania. Donc on va danser. Donc ma mère va aller, ma mère dans un zinga va aller au monde qui va suivre qui toko. Namoro donc namoro peut que t'as la fois fango. Alors bien on peut na ninga mukete na vrai. Donc tout peut être au sofa la marque mon donc il danser parce qu'avec ça salon Tania. Bien rasé. Ça bien rasé, bien coiffé. Donc bien parfumé. Donc le monde a ndenge ma salon on peut ça. Ivaza number 1 à Dagenham et puis surtout na East London. Confirmation tanda salinga salinga kitoko c'est professionnel. Il faut to ya belé to ya support yeko nous sale que les bosso et pas Tania aussi c'est mon Smith. C'est notre sœur vraiment photo support bamba que bosso. Aujourd'hui this is a long weave with different colors in it. The top is just like curls, and the bottom is a very long hair. That's the way she wanted. For today, this is what we've got. And if they come in and ask for any style, we are ready to serve at their services.
Ah, biso tolobaka na biso te donc tosalaka ke mosala emonana yango kwa oyo eza plante ya perli ya couleur eza ya fou donc tolakisi badiverse modele tosalaka nyonso ya mikuse ya milai ya kerli nyonso tosalaka awa bino boyaka bokosepela bokozala desi te na kati ya salon Smith unisex salon na kati ya Dagenham donc ezaka salon oyo ezosala ke bamama babonga baseretrouve bapapa mpe basepela. Sabe que como eu estou bem bonita, eu sei que estou bonita. Então digo que vocês todos venham ver o salão da Tânia, está aqui próximo mesmo da paragem do bus stop. Vocês chegam aqui e vão encontrar o cabelo bem bom, o cabelo. Ele faz todos os modelos. Qualquer modelo que você quiser, venha à vontade. Não sei a pesar boia, quando as outras salas suco que toco, batunhos se badou se pela bota lá. I'm one of the stylists in the salon, and I just did a bob style for her. It's a long fringe at the front and a bit short at the back. Some people might like it like a long fringe at the front and have it very long to the shoulder, but this is what my clients prefer. So we do this style and we do other styles as well. nakoka mpumso asimbanga suki wa ezalaka différent na la Dagenham basalo eza nango ebele mais a eza différent na basalo mosusu tande basalinga na kote nde mosusu na binde mosusu salon oyo eza bamarke nini ya basheri oyo bifo bayosesa Soko olingomona mwasi ya kitoko, olingomona mama ya kitoko, olingomona mwana ya kitoko, olingomona bablum kau, oyo bablum kau, babaya. basuki eza na metu na biso ndenge tozongenga ndenge tozangebu na makoka awa donc eza salon ya Tânia Smith basuki awa basuki oyo basalaka na salon ya Smith mille par ailleurs awa dauphin tokota basalon. Ici chez Tânia Smith, on fait les hommes, on fait tout. On fait les manicures, les pédicures, on fait les massages des mains, des pieds, des visages. Venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Ici chez Tânia Smith, unisex. C'est un rôle de quoi. Dans l'histoire où ils allaient que Mamadérico, Maïbo, toujours dans le bâtiment. Bana Sud, Bana Est, l'Ouest, ceux qui voient Mouyande na terre. Et Rouye Koto aussi retrouvé. Voilà, là-bas. Souka Kitoko, Koto ne m'a sauvé, ils jeté. Moto ezali, pe moto eza. Oya mboka queen. Donc on s'appelle London City. Voilà, on a la différence. Il y a pas si ma mère est bien, ma mère est palais. Ma maman chérie, ouais, bien, bien, on va reprendre peut-être dans Zolo. Ma maman chérie, ouais, c'est un salon là. Salon Tânia, salon mère Tânia. Donc on a fait et ça est pas ya Tânia. Donc ma mère va te voir. Toza awa la kati ya unisex, c'est-à-dire basi na mibale na bana mike bazokata suki awa. Bino nyonso ba congolaise boya bokomola awa eza suki sa eza nde makambo. Oyiga nde mère alobi donc eza confirmé.